Désormais, chez vous, personne ne s'approprie la richesse de la famille. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Bonjour, bonjour, Nabalandi Nyonso ya Bidor Télévision. Mama Bijou na ye kakato miko solo la mwa mukie. Na makambu oyo ezoleka ya notre star na kombo ya JB Mpiana na notre sœur na kombo ya Mwana Tsuka. Mama Bijou na asio mutu nyonso to koyoka voice nanga ou bien okota la vidéo nanga. Biso so tout oyebi affaire Mwana Tsuka na JB ndeni ezoleka. Donc opesi mbwa boyi donc au Mwana Tsuka za na makambo alobi eza pe na batu mususu pe baza ko défendre JB na ndenge na bango. Mama Bijou nga na lobanga nazala entre nazalaka au milieu du village parce que avant ko kota na makambo na kati penza il faut la sûr na makambo zoloba parce que ba témoignage oh biso to lobaka sans ko vérifier bande konanga. En tout cas, ils allaient malamu te parce que quelque part, tobe bisa ba vie abatu quelque part, aussi c'est la moninga témoignage au vérifier na yote, o ngala zolo bakie, faute na pesa kana bande konangai, o ba pandisa ngolo kolanga, na pesa bango mwa faute wana parce que tout ça la ramabe avant ko loba likambo, avant ko kota na dossier ya likambo, il faut que ça la sûr. Et certain que likambo nazoloba likambo vrai parce que ça la batu mingo ba yaka oye aweleli avant oyeta mususu ko luka batu pona basale la intervention pona ba panzela yo sango pona ba yokela yo mawa quel que soit pour cause ata mususu inventer likambo na yo yango ala biso ba oyo to panza sango il faut tozala na moi mayele nini oyo tokoki ko panzela makambo na biso et pas ya batu. Il faut que le barakara ke tango bobande ko sala makambu na bino nga nazala kité parce que quelque part tozala ki pété makambu onyo surtout ndenge bande ko leka JB na Mwana Tsuka tozala na biso te vérité wana ezaka ke pa ya Mwana Tsuka ezaka ke pa ya ye moko JB Mpiana na bato babandaki komona soit disant ndenge bakombo oyo Mwana Tsuka atangaki. Entre guillemets Mama Bijou do ayebi yango te na yeli yango pete nga na yeka akopesa conseil na bandeko na ngai ba pandisango toye baka basango mususu toko panzaka mususu peza la kalango ya solo te Mwana Tsuka tozo soutenir ye biso nyonso parce que toza ba parents toza bana basi toza derrière Mwana Tsuka information o nga na yoki na butu na ba vers 22h balobi ke Mwana Tsuka a gagné procès. Oui, ezali souhait na biso nyonso tout so ezala ki vrai makambo ya zoloba a mérité bambongo wana ba sanso ki 30,000 bulbat bazoloba a mérité na yepe lisusu nini a mérité na yepe lisusu ba lopango ata 4-5 soki makambo loba ki eza vrai a mérité yango et puis JB likolo nango a mérité prison. Donc mais ce qui pèse à la ki bongote donc toye bakaka parce que ngati na sikoyo na meki ko benga batu na Congo pona ko mekana ko zo information na source ba pesinga information te balobi mutu batu na tuni balobi bango pe bayoki yango na réseaux sociaux donc ce qui pèse kaka ba rimer ce qui pèse kaka biso moko mutu to fondé suka to koyeba mais jusqu'à maintenant ba landi nga ya Bidor TV Mama Bijou na uti ko vérifier ba ye batu na uti ko vérifier pa na bango baza pe kaka ba avocat balobi fo ba lukela nga ba avocat ya JB fo ba meka ko tuna ba luka source ba ye ba soki basi bakati makambo parce que likambo koko za la teki kaka na butu to yoka ki na ba 22h basamba ki wapi donc kaka lelo bazui JB lelo bakati makambo lelo en tout cas takutu penza bino moko to za la pe bato mayele basamba na 22h na mboka nino so mona basamba na 22h na 22h basambi na 22h bafunda ki wapi basambi na 22h bakate JB ka na 22h JB passa dédommagé fi wana peka na 22h 130,000 JB abimisa enveloppe PCPK na 22h en tout cas place wana
to mekala nuko temporiser parce que comme ekoki kozala nango pe ba rimer nde biso surtout toyoki soki eza ya solo gloire à Dieu mais tokozwa ba information vraiment na source kala mingi te mama bijou na koya kozongela bino po na koyebisa bino que oui c'est vrai et salamaki ndenge toyoki mais jusqu'à maintenant nga penza na ti point d'interrogation yango lobi na butu ta on a yoki yango na zuku tu vidéo moko ya kala la teka apa na biso surtout en actualité mais na lobeli yango te moko kutu na tie sa soki nini na teka moi titre parce que nazaki étonné quand na 22h ba bengisi JB et là ka liboso ezala peut-être procès koko kendata une semaine parce que JB pazana oya koloba eza nyoso tout ezakara OK au moins na tuka loba ki JB komi oui nyoso to lobi na ndimi JB pazana quelque chose wa koki koloba 130 000 mbala moka JB bimisi ba koki pe ko katela yo 130 000 euros kakola pe ko kita peta muketa tina ba 50 000 nyoso to ala mama bijou na lingeka na yebisa bino to mekala nuko ko temporiser soki ezalaki ba rimer ya sol ya lokuta tokoyeba soki pe ezalaki ba nouvelle ya solo tokoyeba mais conseil na linda pesa ka na balandi batu nyoso to ba panzara sango lokola nga mama bijou en tout cas to meka ko vérifier ka ba information na biso parce que ba information bakabo mi to lobaka et baby saraba vie ya baninga mususu c'est-à-dire biso nyoso to za ba victime ezana mbatu ba panzisa ngomusu balinga kaka ba actualité azuka ka actualité ba bandi ko niata o lokola ozaka na problème na nyoso to zo wela ba vie nyoso to zo wela ba mbongo biso nyoso to ba donc ezana mwana mwasi mo na Londres sala nga chantage moko ya lokuta mais ekomika ke pa ya ba panzisa ngo balobi wow okwe otikalite ba bijou akoti na ba miniature kombo lange ke lokalika mususu mutu nyoso to so pesa information na ndenge na o nyoso o ezaki nango kutu ya lokuta o ba vérifier même pas donc est-ce que likambo bonga pe na kokobosa na ona bato basala ba émission wana est-ce que na koki ko bosa na bango un jour na vie na jamais ya to sala ba to sala ka ba to pesa ba information o to za sûr na yango et puis quelque part biso surtout to sala bandeko ata oyina mutu ango makasi eza alika mususu ekomeli na maboko na yo kozwa penza parti ya mutu aye liboso pa na yo te pa batu mingi pe bayaka liboso bazala na ba pe ka nyoso tu na raison te mutu muso akoko ya aye liboso na media pona kopesa dossier na ye mais aza na ye pe na raison te elingi koloba te ke mutu aza aye na sima obe mutu abimisi makambo na media te ye aza na tort non moi la moi azara na Londres ngala tindela ke ka ba moto ezikisaka e place azali salela nga ba nini ba campagne mabe mais bokende ka na ba échec parce que nzamba zanzamba juste mais ça ba tu bo sala bo loba bo baby sa réputation mama bijou na modèle nyonso mais mama bijou alobi ke ya nzambe zala ka ya nzambe biso musana biso zo kende kitoko zupa toza ko évoluer kaka makasi ya wana ezaka conseil mama bijou apesi toyebaka ba information mususu to pesaka to welela ka ba vite to welela peka ka ba mbongo te parce que mbongo eza nango eloko te la plupart pe ba mbongo ngo batu bazora ngona ba YouTube soko talie bo vita mususu azali na voiture te ana ene eloko te mbongo ngo asala nango eloko te parce que mingi tozozo ba mbongo pona ko bebisaka ba réputation ya batu eza malamu mingi te mutu akoki koya epa na yo na plateau opesi ye micro alobi makambo alingi aloba yo pesi na oka conseil parce que ye mutu aluki yo opesi conseil kokota penza na kati ya makambo te parce que ozalaki te wana eza na oka conseil na ngina pesa epi na lobi ke nyoso to toyoki on sait pas totika na biso ngo bongo parce que mama bijou na uti ko tuna vraiment muna tuni ndeko na ngai ya zape avocat azangi kutu likamba oloba po ye pa zondi mata lobi ye pa yo ke amoni opeka na ba réseaux sociaux amoni opeka na ba réseaux sociaux ko ki procès ndenge nini ka lobi bazwaki jibango mkoloni ka ba bengisi mbala moko ba bengisi après mbala moko bakati makambu mbala moko jiba bimisi pakia mbongo apesi pe mwana mwasi na ndako na moni ndeko na moko amwasi zo pesa penza oh jibe merci honoré biso ba mama merci opesi mwana ntuka soki 130 000 na ndako
ça reste à vérifier bandeko likam nangina lobaka yango là ça reste à vérifier hein maman bijou do alobi tozala toujours biso et puis totika ko nuire ba vie à batu totika pe ko kota na makambu makasi parce que normalement mutu na mutu azana makambu na ye hein donc tokoki ko betela batu lokola ba jibe soki ma soka lobi mamba solo tokoki ko betela embunda te mais quelque part tozala kana katikati parce que zana bato pe babimi balobi pe mabe ya mwana ntuka ebele so pe balobi pe makambo solo mwana ntuka pa ozala pe na raison à 100% te so pe bakosi bango mo pe ka mtu bakoyeba mais pour la justice ke bakata makambo ka nyo surtout lobi en tout cas maman bijou na lobi ke il faut tozala un peu to tika ngona no to tika la temps soki eza bongo. Gloire à Dieu, ceux qui pèsent bongo te tokoyeba. Merci beaucoup, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.